Moni batu so ba hotela makamde zo kendele. Batu nyonso ba posa Karina Chité na bite bana ba ke baloba nan. Na bana o banane. Nasana bana na nga na bisa. Bana nga ba Fenech bazali bana nga ba nan ba Jubek bazali. Jubek est-ce qu'il y a cosa mwana muna? Jubek ngam na zona ba chaton na tie na bike boloba. Bana ba lobi. Tonga na yasko na Clercy na katima na bike batika no mambali bala o to vandis no mamna se. Ba ne baza ba jaloux ba loba. Omoni Karine Mokonzi depuis kenda poto. Si aza na poto. Mutada na succès le roi ina bana basa zati. Una grâce te mona sona bango te. Moura badaso ensemble était malika ba panzani na panzi ba ngam na panzi bango na bisi ba secret wezali caché ba tonga na ka et tout et pas la fille ndeko na biso avana na Paris wana abengani bango wana place ba mela diamba wana Feli Niao donc Feli Tigre Niao yo Feli ngapena chef pona tanga komo na Niao na obanga nini Ozana nous escroc. Au moni batum sous na poto. Au moni bana mikieto benga bakulu no bana ba musicien. Nenge Feli nia wazali. Abili, eza ba famille musu jemima. Balinga bana bangote abali abotsa mbali moko. Mais eza ba famille musu balinga mwana banga abeta bali loka pernati aboti koto ta. Ba ko pa tazo bota nene ni. Tika na démarrer na Marie-Laure Mwaka. So batali Karine abala. Ba charge ba siliki. Yo Marie-Laure Mwaka, moi ça règle. Moi ça makila salité à moi si yo. Journaliste moi dit à moi ça les messieurs ça la baisse ba ko follow ba monango e panzana total ngo loka match quelle victoire que partout batsa ngo loka balle batata wow monsieur congolais moko ça les missions et beta logo à 1 million azanan si Karine Mokonzi ba ça la mission na faire rigola le to mo ba mission ba landiango pe. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda Kaparakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, Lieba Zokate, Apusana Pembena Victoria T. Ça se passe à Machan. Attention, mauvaise haleine. Check. Mesdames, Messieurs, bonjour et déjà bienvenue dans votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima Ibel, les gros bébés de la poste congolaise. Appelez-moi la giga, la femme du patron. Je suis là encore pour vous donner le news baby qui Internet na minute Simba mina maboko. Il y a Karine Mokonzi la baronne. Alors les lots non sont là bas charge. Notre seule émission moi mouna dobo ya Fenech. Mais le l'habité ta que maman ta que monde ko la banga moi sinon ça bango plateau moko. Bouloma boye ba ndene ko kendele là. Donc déjà la Chine, vous allez brancher, la maman mototé, maman Belgique, il y a 2, maman Belgique 4, maman Barbarita Moukoulou, nous sommes il à 2 ans depuis la Suisse, maman Betembi à l'âge japonaise, maman Nelly Moucheni, la présidente. Nous vivons l'époque de maman Nelly Moucheni, la présidente, la première dame d'Angleterre. Et puis maman Wivine Bapita en Autriche, tout l'engagement, comité clé depuis en Hollande. Donc, invité dans la côte déjà, elle chérie mi à Tembo. Francis mi a tembo ya ngwana Karine Mokonzi la baronne. Naza ko na banda vraiment na banda ta que président maman Nelly Moucheni na pesi mbote balobi sana boka no maman aleki ba maman nyonso. Voilà. C'est na boka no maman aleki ba maman. Oyo so na émission maman Nelly Moucheni maman vraiment apesa ngai mbongo ya 250 na somba téléphone maman nzamba pambolo nzamba bakisole belé capacité bakisama kuna na Londres ozali kola ba maman. Na boissanité maman Milinze mamotema tous peuple la métro monique biso sans succès to baksa mituka sans succès to baksa maman Nelly Moucheni o senti maman za na miracle le mona maman Milinze mutuka ni ozo eza ya ona na sombela ba charge le Fenech ado ka zuwa ni na zo kotsa mituka ebele na sombela bango et sala bango bien voilà Fenech pesa mbote la batina mbote na ba autorité papa mi atemo Francis babito s'abonner biso tout na mi atemo officiel to s'abonner na IC News balobi chef Fenech Mokonzi cordon na ndenga o saranate na ba chaîne na tout papa mi atemo mbote depuis Canada ba etu bolinganga
le chef Fennec Mokonzi, bana membre, ba autorité, maman Kabibi, maman nana merci à toi na zwa ki ma godé pena a servir nga na kene petit mupanzi wana zini kumbi. Et pas la méléga qui est en tout cas merci à toi. Donc libre mbaina zini. Ba maman boko kabola biso, boko kabola biso. Il ne fait pas le bain. Après c'est là on a lukai. Nasi ba boire ngai. Te yona lukai aussi. Yo c'est l'émission contre nga. Muna est-ce que yo betanga? Boza sans impact ba. Te muna est-ce que yo pendo za betanga? Te botele mala chef boy mo muto pesa autorisation. Siko yo za chef. Fe ba siko yo fondé za kanani. Te fondé za la. Ngapela ngana yeba entre blom balé nanga za ka fondé nanga za ka président ba charge. Yo fondateur yo donc pesa makamu nyonso. Parce que bandeli kombo na c'est kombo nous yo monte lelo ke omona ki bazo beta mona ba téléphone. Muta bengo na téléphone sans impact malobezate. Ah. Fennec, oui ka betu de lomo betu ki nga pe na ka kango baza ko occasion te ba yo ka na Congo Victoria. C'était quoi en fait? Parce que moi quand on voit na yo, mais ozo répondre pe bien te ba do gangela yo. Boliaka na bango bomelaka na bango po boza mutu na biso to liaka to melaka. Ba ebete ke na ki mission. Naki mission. Babi, moi nan koyi soko bokola yeba un jour a comme lion ya munene na rolia yo. Soko bango bando zwanga bando bulenga loko na nyao, loko feli, menzo kani na imona koyi. Soko tonga na koli, ba ibete ke na ki soko mission. Tani na panzi bango, est-ce que va ensemble? Ba carbone déjà. Tuna grâce te mo na bango te. Moura badaso ensemble était malika ba panzani na panzi bango ngam na panzi bango na bisi ba secret ozaye caché ba tonga na ka et tout et pas la fille ndeko na biso avana na Paris wana abengani bango wana place ba mela diamba wana ndeko na so na Paris mama na tanga kombote place bazala na matongi wana to connaît de ko panza ngona na Jubek donc na minute yo mwana na malika na yino pas normal. Na tonge ba vanda ya pa nani? E pa nani? E pa menga na biso na za na poto boye. Totanga kombo na ete. Obosko nde bozana. Omonde bozawana. E kwa animation to za. Comme siko makambo ya bitumba. Lokwa boluka siko makambo to beta na makofi to basko nana za mobali na na mwasi. Il faut que masko bongo chemima. Parce que moni ngai ne na boye na ki mission. Na ki osela bango filmer pena mission na des rôles na yeko réaliser les bango film na ki pesu mission pour na yeba bango nzoka ezaki bon stratégique to yokana biso to ba charge Fennec kende sala boye moni batinda vital caméra kende panza FCC sala boye kende ko soana Kabila to so pouvoir ngasko na yeki osala bon na panzi bango mutema na ngai kiti ba so ensemble té en tout cas merci à trop malika bengaki ngai na mamelaki tembo ya kosakana te lamse to sombelenga en tout cas lamse aigle jaune asombi quelque chose qu'on a osonga na nzela mona Fennec eza yom do sali yango siko na talaki na ko finga na miso batu na mona ke sa funa vanda kani na ba siko ngasko moni muntu da side ali kamwa kokisi mokano na aloba su troté donc mokano na ko ba panzani mutemekiti. Voilà donc Fennec chef Mokonzi Mouna l'artiste. Na ota ba mission mingi ya Fennec na Jube balobi ke yo okomi ko trahir Karine, olingi ko sasima ma Karine te do banga ko finga tigre parce que ba okangisa yo mais ka pe ko expliquer so na Mouna l'artiste. Te biso banga maramu te moni ke déjà biso opesa miracle ba tso ba tela moni da Mouna do kata da chassa zoloba. Biso ko claircira makam na ndenge nezaleli. Moni ba tu so ba tela maramu de mamu de zo kendele. Ba nyonso ba posa ka Karina chité na bite bana ba ke ba lo banan. Na bana banane. Nasana bana nanga na bisa bana nanga ba Fennec bazali bana nanga banani ba Jubek bazali Jubek est-ce qu'il y a cause mwana muna Jubek ngam na zona ba chaton na tie na bike boloba bana ba lobi tonga na yasko na clairci na kati ma na bike batika na mambali bala o to vandis no mamna se ba ne baza ba jaloux ba loba omoni Karine Mokonzi depa kenda poto ti aza na poto mutada na succès le roi ina bana basa zati bat ba ya Karine asila Karine na biki na tie car na nganje mwana mwasa ko sala succès na kin koleka Karine na kabele karto to bala nai na tie penzo to na nganje na tie to na nganje otini na tie to na nganje. Voilà donc la mi ba charge makamezali par rapport au mariage eleki te ko mona tigre akomi ko poster le mona tek lobi na les news akomi je t'aime pas mais j'étais à TB donc bé là tabi oh j'étais bolim sanga bi j'étais baise j'étais baise c'est quoi j'étais baise ezani na linga ko temena bimaka na yo akomi ko bablo moko bo wana ya kofinga belle famille ya soit disant belle famille Karine ba ko ba dimner la baronne et que ça ba charge réaction pour la tigre muto to ayeba na kipete néa mais to tombolié siko yo benge tigre ngana benge niao Feli niao donc Feli tigre niao yo niao yo Feli
nga pena chef pona tanga komo na oniaou na obanga nini ozana nu escroc omoni batu mususu na poto omoni bana miketo benga bakulu no bana ba musicien nenge Feli nia wazali ya Feli tomoni yo est-ce que producteur yo beta mutuni concert même si na poto wana ba jeune tala bazé belé oza producteur ya mabendo me makana poto me la po mbato ndeni yo ozo vana na château moko abandonné niaou au monde va parler des alaké autant va parler na obité bato usoto abandonner chef nga pour ça la parler doze no makambo oganga o Félix soki ni boité est-ce qu'on était pour la ngala sko ni ngala bona ke tobi Karine bakobala na bango na Félix wana bakobala libala zate libala rozala po libala biso moto boyi yango libala wana ekozala ka tête baba na skonde zela au moins babilo musu ezaki to tikaka Karine ezala gat bakabona et le autre moi peut na suko babalani est-ce que mon internet tala papa et le musu ezala pe bako sala pe séparation suko ba zonga pe babalani musu ko besa mona makasi faut babalana pour la humiliation ça n'est pas Karine nenga humilié yo za il est 24 to ba autorité na ba mamba no bisa Karine yo ko yebi ndenga nini mi atema ba voice bimi yo ka sa mamba mura ba bimisa eza lokuta eza solo mamba mi donc mon asal quoi dans internet pour na kanda jema na lo ba trop bo excusez ngai na lo ba pena trôner na zabwe mon ota sube mission te mon ota de mission te moni extrait moni excès de rozala ba ken piana ba kisinzora ensemble au komisko extrait otambola pe na mutuka ya musu esala pe moi voilà vas-y au moni Feli lelo e commence bo sa mariage comme 50-50 famille bâtiment 50 na bango ndenge pe bana membre batangwa quelque chose oya sale pour na Karine oya sale wana escroquer batu mbongo yo Feli yo ko sa mwana batal yo vana na lemba na quartier nini otobana livulu una likolo kuna passe beaucoup na Sinta Kapache Sinta Kapache moi si moko azanga mobali aolinga Pasteur John sabodo ya rosarana te Pasteur John azoka ngisa ba $15 otanga ba kombo ya boye est-ce que kanda na luka mtoka ngisanga est-ce que mtoka ngisa yo mtoka ngisanga total siko parce que internet existe tant bon ba sa be mission ba mona na grâce te moi ne ba Sinta Kapache pas finga Karine parce que biso internet sur une internet biso to internet biso ba droit de réponse à internet okena parquet ngako finga na ba na mona ngelo te pona ebike bango nyonso na na mona te mutu ba meke atana libala Karine ba bayakati o rappeler Karine nga bala Karine nga sabe bango sikosi ba meka bona libala na ba meka bona libala te deza la tike ba cameraman na bango ba lala ka bango banani ba monter na bango ba za mibali te ba mama zo bana mikie ba mama zo nini bango baza nini donc mais Fenek babi pe na kati bana mama ba très bien filtré baza siko na oye ba nani abimisi voice wana ba théâtre na ba to ba finga biso mami sola Maman Mami Solo la présidente ya bana membre voici wana ebimi epai ya ba autorité te ebimi eza ya bana membre o ba yo ka papa et féminin zo sileka ce n'est que normal biso pe to solo la ka to lo ba Karine Lemsu parce que biso pe to na groupe na biso ba charge na to sangana ba des défenseurs et moi pe to lo ba te Karine sala ma bebo eza normal eza ma groupe ngala moni te bana faute te mi ate mona faute te papa et féminin na faute te eza ke ba bana ko se plaindre ba ya ke fait fezala et ça sou boye pona nini boye muto zaki na kanda siko nani abimisi ba voice wana Mami Sola yo tant que la présidente ya bana membre bolandela boye banani abimisi ba voice wana parce que boko ko n'importe qui te mutu tout bomoni ga boye mwana membre bana membre mususu ba mona na côté lelo Karine Mokonzi abotsa ba chaîne ebele comment lelo chaîne Karine Mokonzi officiel Karine Mokonzi nini bana membre ya Karine bana kaka bango mususu pe bele bazonga kana za ba trikala mo pe commentaire mabe muno lobaki boye Fenek lobaki boye donc so lobi vérité bango comme le ba mabe nga lobaki na zaloka bana na tibana mabunga na trahi Kora na trahi Karine nga za tout droit na on a mission tembe na ya mande mutu nyo mabe ce que zani na lo bango vérité na ko ya malanga mutu nyo so mais oui soko ofinga Karine te na ko yamba to sala ba chaîne abatu je ma photo yebaka so patron chaîne ebisinga yamba mutu boy grâce ya te grâce ya wapi temo grâce te yete o comprendre yete you know yambe olo baskoni azana succès ni le Karine ba si ba chaîne nyonso photo nezali ba lobela kaye ba tsaka ko po ani bango ba lobela bango te voilà bango po ba lobela bango se ba longoli zemi c'est que risque moi za kia mabe c'est ka linga mobile moi batu c'est ka linga cameraman alalié te ba risque ba tsa bon mais Karine boloba sili balobele boloba sali boy le ba chaîne ba miniature le ba ni boye otika
mais ba charge ba biloko oyo etamboli wana ya ba photo mo soki pe ba biso ki pe azaka soki abimana bisexuel ndemle bo moneli yango est-ce que c'est solo beza ba montage nango ebi cop Feli asala raté na poto Feli soki bimika siko fene kayu nini oyo sala ka Feli Nyau Feli Nyau yo cop ni osala na poto kayu nini na poto jugeant après eh mona il faut loba soki yo loba je te parle ngapela la opinion na ngai moni mutamta na façon na ye a raisonner makambo wana parce que toloba ki yango biso to ka Karine al Karine a commis là qui na WhatsApp na musu na commis là qui donc biso etali biso te non bolo ba te mais biso ne bongo to koloba parce que tout le monde a clarté au moins na famille pe zala la musu pe ser na ngabala pe l'équipe a suka ko tele ma pe boya so c'est pe na mbalo wana te a mon lensu mbalo wana yo Feli Tigre Noir ba photo na yo ezaka na aéroport na crime au sala okenda poto na ebiti na lemba wana mobimba tu connais qu'on vérifie na zini kombi zaki avant-hier mais kuluna moko boye bota musa sala na poto yo mutu mama bende musa no mama bende poto ovimba ka braquer oprakaka batu soza na munduki to ebi ko na munduki Feli yebaka ngotango zoya okobunda na mutu moko est-ce que yo Feli yo robeta ba maître à Kinshasa est-ce que yo robeta pena maître ninja pena telemi yo robeta Jean-Jiko c'est ce que bet dosa ndeni bango siko ba na suka batali boso na biso na obunda na nga Feli ngana opena to beta na makofi ya mibali ngana to bunda après oye parce que biso dosa défi na paquet nini jemima o mona de loy you tai boy loy ya koti santé na kati na tona na kati ne bo mona nga ba autorité naza makasi parce que nena bona na lisute pona buka kande mutu liboko na Luanda yebiti na nga zonga kini obuka mutu nabuka mutu na Luanda ça vérité libala malika kuna babu abuki mutu yanga kima na kima na yakoto na kanda la binosco contre Tiga pour aligner sous libala aligner sous Karine te ya Tigala ko linga Karine te ya ki par profit batala ye ayeba na ndenge ba senti ba yebana siko lelo asepeli ayeba ni mokili mobimba bimisa ba video ya Karine ndengo zolo ba bimisa yo Feli Karine Sambwa ne déjà nango habité Karine Sambwa même si bimisa ko changer Karine te ngaka passe na yo que la Karine na que le passe moko ko après un mois après to koloba omoni na que la ngasko na tasko passe au Karine parce que azana choc photo ye bango na boya la sango te c'est une femme forte mais la carte na zo ka passe na passi afilora bambote kotoza consoler ndeko na yo bo solo la chaque fois afilora nga na raisonner moi ce que non Jaël porte ça même ça pour poli Marie Bongo la pas zongi so fingi sous Karine on a tiena Marie Bongo la Marie Bongo les pave bon ah est-ce qu'on vient au bandi quand on regarde la série de théâtre série de bagage bokanga ba bo bateko to oh bakangisi bato ah bo tinda bala no mitumike o mona ke mutu babuke minu ba aroma olia na potopoto batie boye tolo bate mais tant to kozonga bagage to selo ndongo lala ka ba série no ndenge zalaka ozaka no mutu mo boye ba gaz ernyo vrai biso la raté to infantarate la histoire vrai j'ai le choix mobile na wesa bali te bakabona bo seke ka bakabona siko yo mwasi mobima donc ba akokisi mal ba bana ma memeli to bota ya na zo bango wana natini eza ba famille musu jemima balinga bana bango te abali aboti mbali moko mais eza ba famille musu balinga mwana banga abeta bali loka pernati aboti koto ta bako pota zo bota nene nini tikana na démarrer na Marie Laure Mwaka to batali Karine abala ba charge ba siliki yo Marie Laure Mwaka moi ça règle moi ça makila salité à moi si yo donc zini kumi azana ba vidéo na ye donc vidéo na ye bango ba ke nango mura ye on a ça ba vidéo ba pexate azo côté ba vieux que boye bien tiko fula ba côté la chaîne on a vu na comme Karine bon kala kuna beti ba 30 minutes abeta ba 45 minutes sans Karine babo lia siko boloba kia sila
Dans la respect pour maman, mais boti kana finga na minda la Taylor, moi mon qui na Marie-Laure moi ka. Zini Aroda Marie-Laure moi kana 2006. La ministre mission mena asenga pardon so mida la Taylor. Alobi utati ba force tabi ke yim tando tinda Karine, yim tinga Karine senga so pardon so ya nini yango wana boy. Dans le big a manipuler Karine. Au moni Karine. Ni de bo comprendre ça aussi là, aluka moya zonga. Bo fula na biloko yete 500 kg. Moi c'est comme belle Marie-Laure ezarandeni. Ezara moko munene moko ezaka awa on faut tamta simba nda simba siko Joanna da déformant à 12 ans Zinia Rodae na 2006 siko carte de lecteur na etikala na wenzianini ya Kimbanseke ko Zinia kinda louer siko moni alouer na azwa na hôtel moins cher ya $5 akina ba Kimbanseke a Rodae siko ba photo no eza yo Marie-Laure moi kala mobali na yo yo moura la sape mobali na yo moura ça moi mbali je mima Moura a tellement dit sur tellement vous êtes avant d'en bisto vendre avec nabo Moura vendre ka mupandini Moura vendre ka boyi ma polele ya kosakana te zuba Moura basa moi kiki na bango ngai omona nga est-ce que moi nga mingi j'aime tout kutana na occasion mingi na ntambo na zini mingi na ntambo na muna mais yo Moura omoneka ya na grâce tem azana camarade ya mobilité baza ba mi bango tout ba camarade ya basi alongola kabilamba na miso grâce temo alongola kabilamba na miso ya Malika donc yo siko Malika okosela Bexi mwana zemi Bexi mwana merci pour l'appel Bexi benga ngai na zoki testo asinga chef naki mokondi tika nanu na osala mabanga ezanga bele fosila po bagada libanga morote te a féliciter ngai bisinga fenek tika koloba mamusu na bité Bexi nga na soutenir yo mais moi si wana BBC honneur na yo kosi akosela ozeli Christophe Louvoidi. Ah, voilà, donc, nous sommes en direct. Vraiment, donc, tu vas comprendre toi dans Kinshasa. Yo, Malika. Moi, na wana la mon abek. Si tu as ça test ADN. Pour la maman, bah c'est la. Photo dans Kanda. Moi, sur internet, c'est comme bon parce que au bango, vous avez tant de émission na bango. Bon, la bango ça pour na Karine. Bah, on s'en a blog. Bah, on s'en a bango tout. Moi na wana zaka mona bexité bo ça test ADN les internet stocké na bongo internet so yo yepé et église té so yo na internet biso beto zong ça na internet donc c'est ça voilà donc on a compris ma camouza ma bé awa boé ngana mutu toi zina ça to to na ngana mutu na beta yo muna na beta ngate na lobi ngana opesa ngana za lokwa lumière na opesa bango on a ordre ngana lingete bango panzana bakbasa te ngana lingete ba tout toi c'est pas ba commenter l'émission ba muna yo yebi comme copain na belle famille wana ya Karine non la belle famille te ngana za 13 familles oh ngana za belle famille te ngana za belle famille pour ngana za na famille 4 ngana za mutu na opesa Fenek tout le monde a moqué na mamba héritier. Muna pe ok na rabi makambu na bango. Balobi na makambu ya Karine ya libala tigre wata pesa na kati. Voilà ce qu'on appelle ce que Muna lolo. Bon, ngana lo barabo. Héritier watana ba mi c'est artiste congolais. Aro mis album na ye. Mi ange mi démon so mi ange mi démon. Aro kota na ba bezaka batu nde batu na ba kota ba héritier na ba bêtises. Voilà. To bi mi héritier na ba bêtises. Biso arme na biso to take ba niamo amikie ba telemi koswana. Oya ngakuma ba niao ma ba puku ba cheval mama ninga ko tali nga ko hotel. Bango ba kende ba te Karine on tara Karine. Karine za Karine, kabi Karine mamba sala na kini. Journaliste est monté à moi ça les messieurs ça la baisse dans ba kofolo mbi ba monango et panzana total ngo le match. Quelle victoire. Quelle partout. Batsa ngo le balle batala wow. Mais congolais moi ça les missions et péta le gros à 1 million. Azanan. C'est Karine mon compte ba ça les missions na fait rigola. Le tout monde ba mission ba landiango pe. Bati ya loba bon ba loba te ya premier soin Karine faut onima donc na base nyons ba man internet moi si monté au télé depuis Karine a gagné poto moi si qui n'a bima dada succès de Karine a ke poto moi si na za na poto kuna lo mo ate grâce mbiz Karine nga bala ye pa landi bilanda ngulu Karine nga sala bo ye pa landi Karine nga sala parce qu'on landa mutu na nyons mais bobo ya reka ya mo na base mo ba za malheureuse Tanyonso malheureuse tsaka tout bango nyonso ba malheureuse na ba mibali ba malheureuse yo mo te bango nyonso balanda Karine ba charge ba fâché na ninga osana te fele yepe ko la parle pour na wata pour na wata héritier watana biso toza ba chroniqueur et puis to ça musala pour na ba mission tout
soki héritier azana so fallait pardon limbisa babenga biso azoba bino oba benga kukanda babenga biso anani bino bazoba bino mikobola bamba Karine na ba age na bino bomno bolia mbona internet na komba ya komba Karine c'est bino bazoba le mona wata da musicien ya mboka na biso soki ba okoti héritier na makambo wana na ba regret mais soki pe c'est vrai héritier azawana et ça nga toujours passe même na za intimité parce que héritier ça focaliser trop na makambo ya mi ange mi démon soki siko héritier akabo libala ya Karine moko na tigre no héritier na nini on comprendre tout le monde la mission na biso na kati parce que to lobaki yango to kotala biso ba charge to kotala avec ce que fait le mini pause de la biso abaki 5 personnes to kotala ndenge ni to tuna neni matanga mama mielekaki to sa mo vidéo selfie et ça en vrai héritier watana be batiko tena kombo wana Félix Tikano azaka le simple malandangulu bakulu na oya poto o bazaka na sima ba musicien donc atore moi li bende na sima et puis azaka na sima musicien et tout ndé ezalaka azana ni na mukanda akopo featuring yo moni Karine abeta featuring na minute otonde te Karine akoko kote Karine aza bien te mona photo e ba Karine a bien te même si les missions Karine a mono mikie makambo ela Karine amine na minene aza mwasi makambo to tsate wa Karine obisoni Karine makambo amona oloka ba ndoli yanzimo wa longoli ta c'est réputation ya mutu nde ezobeba na ba sens mobe bato balinga ba yete ye azolinga bato yebite mutu azana étoile azana facilité linga bato balinga ete mutu azana étoile mutu azana makambo bana bando calculer elka mangati manga so tele bato sani aluka ba mali banga ape mais manga so mubesu bato ba poso liango te yaloka ba manga mbesu yaloka ke babisanza ba senza kapashi babisanza loka ba mali babisenza donc bango ba manga mubesu ba ate asko manga etela asko zani Karine Karine donc apesa lumière bon so ba atela oh muto zo pesa mo te fisi wa mo comprendre oh ngapi na ta demi manga Karine aza mangi tela nga ta demi manga tikana poussa na papa no asopani ake pa mais Karine ta tikana poste na na TV asopante po ani sopana o voilà merci beaucoup donc on peut comprendre mais na que pour te succès moi conseil Karine mon conseil na TV le président va pesa mon conseil na TV président le conseil va pesa conseil na TV Karine a déjà arrête va pesa conseil na TV Karine ande comme moi si monde a bongo il faut net monde batté à Karine pour Karine la kinga nga 1m73 Karine a 1m83 ba 82 na mbinga Karine nga la bongo Karine faut tonton bino 112 donc Karine Mokonzi selon nga na mona Karine faut linga tonton mongo boue moi ba aja wili mushene en plus vient opé a zapper na miliete ya muta miliete mutu mongo pe akotane ma internet c'était ou soit Karine a balaka mundele c'est ça baba jeune yango to bisa Karine poto za fin du monde Karine ya wili mushene Karine Mokonzi maman Denise ayaka série fatia si pouvoir ba kanga ba photo na Karine abise Karine zonga kin Karine Mokonzi concert au pesayo zana Kinshasa lelo ba lekechu torolo belate ba viole lekechu bazana ba Kinshasa torolo belate na ko kepe ba côté musu ba France tema et puis yona gende concert a fala zo on comprendre te na pesa conseil moi so mamolo ba na poto ba oloba ngana loba tanga lekechu sili omoni lekechu ndazana ozana bona France tema te so France tema a omona otanga batu tanga France tema vient yo nabia siko na loba quel pied na mutaleki batu nyonso omoni siko tanga baki omoni siko na baki Karine Mokonzi yoka okumisa mutu moko boye apesa ta chance osolana ete la Chine na solana ete okumisa mutu apesa chance osolana ete la complexe voilà okumisa mutu ken pela na biso vérité osolana ken pela biso nyonso bien ndela babete voilà kala bakomatanga so ya problème France tema non non problème na ete la biga problème na France tema ça m'arrange donc ngana opesa conseil non omoni Karine Mokonzi netinga Karine Mokonzi fois que na poto azonga ndako Karine Mokonzi lekaki bandako ya bato belé voilà même si ndako lekecho ngete le matin OK Karine Mokonzi il ne fallait pas qu'elle s'installer na poto pas que d'azongi ake azongi engé fongolé makambo en plus vie au Karine a mené na poto
Karine Naz boaki ngunda te faut toloba parce que nga za réaliste na ba vérité en plus bato ba ba otala biso avec Fenech ba bi ke Fenech te ba mono suko ba mono te makambo toloba na TV makambo eza conseil ba pesa muto linga ba pesa conseil na TV kaka président na biso muto moni eza wera ensemble jibe piano ko pesa conseil na TV to luke boya face au pesa conseil parce que pas matondo moni pas matondo bato ba benga pas matondo na ba live ba pesa Karine ba conseiller atala na émission te non donc au moins Karine na fanatique on va tout la carte bureau voilà l'un super na komela gelem so répondre yana biso yoka donc moninga selon nga Karine ndenga za bongo eza fin de monter la vie continue so que tanga mai que Karine ako ba na tigre Dieu merci so pe tanga mai te etali biso te yango na loba mobali nde mutu ayibaka mwasi na obala et non yo tuko lobango te papa ona sima ona daka fene ana ndiete na biso ngalo bakini na tuba boya tigre ngalo bakike ko ko tigre le ko muna to bazela ozo muna na bisa yo pla muna muna bazela tigre sela oni zela biso tigre sela oni muna tigre sela ngalo tigre sela oni nya ngala benga nya na peto mata muna so la muto ozo kumisa muto na ko o elorote ngala peso conseil yo tigre sela oni so nya wana nya avant na château mo abandonné botika ngana démarrer nya wana nya yo chef tout n'a pas conseil la pesa Karine ngala lo bara boye Karine Mokonzi nzambela ngai ba oza fille oza lumière nzamba ebaki ke eloko ne saki poke na poto ayebaki ke folongo na kin mutaza na tana e so le quelque vanda ki na kin eza tana ene nzamba so te ako vanda na poto vanda yo esenga OK poto nzamba ebiki soko ozwa mukanda oya kin soko ndo sa visite na kin ye osola kana mama asola kana mama biso mama Denise asola kana batebele Karine pona ya kin eza ngoje muke voilà tant oyo esenga bala mobali mtaye baka mwasa wa bala car on notre sala oyo eza étape ya ba star tapo ba star obanga te to mona ngo banani babenga wana ba petso ba state babenga wana ba Kardashian so ba Kardashian to mona ville mo ba kala ngo na TV Karine aza muto aza dans étoile ba Kardashian ba yebi Kardashian américain biso to ba bantu te biso ba bantu mais Karine akota dans la vie star Karine asala nous sommes des bantu et peut-être Karine dans cette émission ba musicien ba pesa ba 500 dollars culture na biso chez nous le noir chez nous les bantu kindokezali to bi film mo ba loganga américain nini ngana kenda bona kenda akoma mboka mwa kangama akoma vanda faut pas fanatique à faire bon bango tango ya oh na la poso foule te temps foule soute oh point et là ça que ozaki ne parti tondo tiembe na komba ba tango comme na au mutada étoile attaquer partout azaka limi yango Karine akita voilà ça ba commentaire ba parce que ngana mona nana zanga non la vérité ba comprendre que oh za président azo pesa conseil aux directement ba pesa mutu conseil était la TV s'il vous plaît ba mbelekani ba pesa mutu conseil était la TV très cher téléspectateur ba fana Congo Victoria ba comment ba contre Mounana Fenech na ya za la raison ba commentaire ba comprendre président le ambassadeur ba pesa conseil na président na fondé Jubek akoloba ke ngana bwaki sima kambali yo de Jubek na maître de grade ta fondé to longola kiyo bolongoli président bolongoli fondante. Voilà pour tout ce qui ça et ça par rapport il y a émission automona qui faut la personne mbota comprendre na loba o senti mettre ça libonnement na litama na ça le problème na été bon Mouna to mon émission oyo to moni bayambi fali poupa to moni Franck Stemay de mer na Thierry Mombaya émission ba ça les a bien été sans impact PD yoka émission ba ça liwana et ça le premier soin il a fait rigolo la montalobé belé et ça ka mi star ye montalobé belé bango ba salité qui journaliste ndela to yebike tant fallait pour banda carrière na ye muta soutenir ka yeke o mak to mona ndoke ba répéter ka JB piano voilà botuni ka yoka kide ngo to souti to mona on a fait na bino JB pa welo no bena ayembi nzembo jaloux fa botuni ke tango banda ka makamno te baka ke yona vino ko folo bondo solate ozakina passage bino te bien mais to mona mtando okenda timba feta JB piano to mona bino bani elo ne sala ke boy alors beso elo mo be mamba tata mobiji batuni mamu tata mobiji aki matanga ya ko folo mde akomela ke fali pour lobeni abi natala ka par moi ke bandenge mo boy tata mobiji pendant la génération de likolo otuna ke yona tata mutu bebana bokot mais ba ba ki boy des mères à toutes les questions et à qui l'aurait mis seulement préparé to première soit ce que la liko na ngo Karine Mokonzi a bêté le première soit tant etikala on comprend
et qu'il y a 1 million. Il y a 1 million de vies. On va prendre une émission qui va ça. Il y a un président Fali Poupate. Fali Mouta Benga qui bang. Boya. Au moins, l'autre bon so quel pénal qui na 4. Le bon c'est une mission au moins que ba 4 place. Au moins c'est moi monter mission ba 4 cité pour une question malongati. Mais so ken azago on sentir que place wa 4 qui. Place wa 4 qui. Place wa 4 qui. Faut ken on question bien. À quel l'équipe fonctionne la question continue la question. C'est ça. C'est Mombaya. Quel bien Mombaya. Bon, c'est Mombaya journaliste à monter. Aka monter maintenant le lobo na mayele. C'est Mombaya ken à l'équipe série. Musika n'importe ken à l'équipe. N'importe ken à l'équipe na hotel ma chaîne ken à l'équipe na visibilité ken à l'équipe. Bamboka ken à tambola azane loroté. Vous comprenez? Bango nyos ba diembelaka ken pena akenda ni na Fali asenga Fali mbongo te. Ken pena voyager na Fali atikolo senga te loro. Ken pena sobele mutuka. Pasteur Emmanuel Dodi. Vous comprenez? Donc bango c'est loroté. Vous comprenez? Bango nyos ba sale mission na mutazaki n'importe kuna zate. Yo na te muso kenda poto mais sans départ au comme na poto ba yambaka ken a uti a Turquie ya ti na lobela ken te ozo ba mbeza vrai non mama mbeza vrai na lobela ka Karine moko non donc que o banga muto o piko so la na été wo yo o tanga kombo tanga ta kombo chéri bomba yango tongo tanga ta kombo ba petit na biso ba petit na biso wa nani ba petit na biso wa nani oh nani oh ba petit na télé oh net nani petit na biso muso da pe a sala chaîne ba kanga manana na leke chunani ah moi foutre la moula ba rési ba tu pas petit mo ba sa muso ba bien on comprendre donc tanga la biso te ba to ba za ba complexer alinga le lo oh ai ba petit na lo bien te ba petit yo on ma ka Fali Poupa yo ka sko miso ba sali Fali Poupa bengi yo ka miso ba sali Fali Poupa bengi nani abengi Fali Poupa bengi nani abengi nani collègue abengi nani Wayemba Davido ba frère na biso mabengi Robino petit na abengi Fabregas petit mais zela to kende te papa zela to kende Fabregas est complexe un musicien zela David age monanga Fabregas amukonanga siko toke Robino na Davido na mukolo Robin am colonel Robin am kola Fabregas so bien o bengi Robin petit benga ka ba frère na ba sa musala mutango bengi una otie koto yo frère koto te ba petit complexe yango ne bandi photo tala ka be mission bien mutu e do sala yana biso ke ba tu musu to sola na bango te ko kumisa ka bango te ko kumisa ba musu so na ba yo na ba chance ko kumisa tanga na ko yo boya zaka na ngai muna yo zana ngai yo munanga beaucoup de France c'était mal il faut na benga yo tanga komba ba te belé ngama ma France c'était mal dans l'émission ndanga ko pa petende la boye ça ba problème na France c'était mal dans l'émission toi tout dans émission OK c'est bon oh baby c'est mission OK c'est bon dans l'émission Tony muta orgueil France c'était mal azalo kwa batutu natangi mo ya Ken piano lo orgueil natangi ko bango nyonso muta sala bango c'est Ken piano muta mema ba place orgueil te voilà te comme te mais lelo alobi bongo donc yo so tambola mutu nga pe na tambola mutu foute la pale nga pe na vote la pale na âge mais la par rapport à poulo oui non ni mango mutu pesa nga pe mais so mutu na vie ozui makamozo orgueil ba tsoboye ignora kayo OK merci to comme pena na suka ndene papa parce que la moni likoye dans cela moi likolo makasi dans cela moi likolo te na pesa ba vérité so que émission ba sali za bien so na ndele ba question par rapport à tuni eza ngo bien te abandele l'émission jouer trop parce que na zuka na temps on a taga ba attaque donc on a pas commentaire belete mingi kaka beaucoup commenter ngana mona na za na raison donc ngana bikara ba point na pesa bozwa ba pesa ka muto linga conseil na TVT muto si donc na pesa ba point moi zani jamais to yaka tondo baka tigre photo vendre nga mukola sala kanini ata no terrain ni eke pe comme boy elo ni le kaki pourtant to yeto bwa kanini mo tinga na présence lo baté présence na ipa na bolo mama kabibi mwamba tano bwa kamai mukolo mama na mokonzi mama ana maman ana nga occupé nga te maman ko ba bwa avec cette fois-ci yo maman Anne donc je me maye yo maman Anne nga ba babi mi a thème officiel papa mi a thème to ça rendre to sur la babi ici news et puis mi a thème officiel donc mademoiselle Kakitoko ba biso chef avec l'inspecteur Miguel Mbongo
tout balinganga le chef Fennec Mokonzi bo continuer na soldat ya Karine Mokonzi na otika ko ke ni pas ba ken piana na otika ça émission jamais na kinyama donc o solanga ba na bo pesa image te na soldat ya Karine Mokonzi na même esprit na Zinikumbi na Jema Ibele parce que non na monoté au émission ah OK c'est bon Siko merci tant que ndao saba ni na ba malika kolia komela na ba nani ba petro nani ba grâce tembo akenda sa musala bazo solo la et le boulot olobi déjà otowelela olobi ngai na bike na sala émission na mutu nyonso na sala na la chaîne T chaîne ba to ba tinga ko sa émission bo na complexe pour na banga to nini so ba tinga ko sa émission na ko sala émission ati na solo la mutu na boye na pesa façon ni mususu ngai internet na ba ke na za mutema mabeti okanga nga n ezaki to sala bamni so mumta wokanga mtu enze mala mutema boka mala ngani comme mutema mabe comme sorcellerie o comprendre yango ba misusu ba sombo bakana kipelo ba Jérémy bazwa mbongo na mutoki na ye akomi PDT asa mala mutoki ne mu émission ka luki mais ebele o te ebi pe ba petit sima ebele ba kokota be église mususu to mona ba kokota be église mususu ba église mususu ebele o mona ke muto mona ate pink o mona ate bino mo baby sama kama o sele émission na complexe o sele émission o mona ke ba gang tout o lobby complexe par rapport o tanga ba komo mususu eza o baby c'est émission yana biso ke bambote ba eti bandale ya esprit na boaki mbote mère na biso maman Nelly Mounia maman o sombelanga téléphone alongolanga complexe ba téléphone minene ba bando tambola nga sombela msama $250 apesanga mbongo maman Milinze mbana ko bosa nate wana maman Nelly Mounia mamtala mo ba mère so meki mère wana oseki ngape na posta code poto mon eza vrai so que c'est solo ngape na posta code benganga kena chaîne nga Fennec Mokonzi okomeli nganga pe na bwa kasko na bwa mama autorité bana membre mama Kabiba bazongela yo bazongela mtema bongo ngalo ba vérité jema nga barake Nzambe libo na bunga te tinga tkola bunga te nga na bunga te zana biso yoka na biso yoka na vie fo yeba ngwa soki ba relation ye mutapesa ba relation Nzambe mutapesa relation nga na vie boso ya Nzambe Nzambe a supérieur so relation kei Nzambe ota mususu so sali mabete asengeli so sali mabete relation ke Nzambe ota mususu apesa mususu donc nga za capacité na so mutuka na simate on comprend na ozo deuxième mutuka na zui liboso na ndera liboso na simate na muta liboso ni marda na mwasi na ndako ba misuba banga so moni nga ngate neti jega banga OK to komi na suka openga jemaye bango bazanga mbali na poto basala na bango na téléphone est-ce que mabeli nezana muna aussi ba dédicace numéro na biso ko ba lo ba bien ba lo ba bien te ba petit na moko OK combat to bunda pona Karine Muna eza ba combat te bunda na combat o pe ba gimamo eza merci to comme la numéro contact Fennec plus 243 963 95 21 donc plus 243 963 95 21 parce que la chaîne a battu Facebook na Muna c'est OK na chaîne na Fennec Mokonzi officiel le chef Fennec Mokonzi mutango bimba mutarezo na retour donc ba tu bo raisonnete toloba magambo bilobela te balobi tozana toujours ba autorité moi na bino yo sénateur à vie chef. Voilà, mon émission oyo ngana total ka ba commentaire et puis ba appel la sénateur à vie mususu ba longola bango ba sénateur à vie mususu ba okanga bango ba vrai sénateur ngata ce na sénateur tena président Fachi Beton muto mwana mboka rotikala on comprend mon artiste numéro T Facebook na Muna Cédric tout sanga ba petit mususu te ba lo ba bien ti voilà on comprend ba sointi pour sointi que beau zonga te bandeti na se oui Rasson on comprend garçon là ta chaîne madame PDT. Ah, le compétent bloqué la PD. Yo da ta chaîne bonne au moins moi si. Oh, biso ba basi yo la tonne. Oh, binuka baba c'était papa chéri style papa chéri. Et comme il boye. Voilà donc merci beaucoup. Donc c'était Muna l'artiste, on a dit que attention dans les colo makasi très cher téléspectateurs donc ba commentaire na bino nazo zela ba appel na bino pe na kozela ngo makamutu elekani awa na lobby les propos tenés donc engagé ba invité na mbele bazaka oh Muna
au Fennec. Voilà donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Je remercie l'assistance. Donc, il y a Jérémy Louemba, comme il y a ma bounde, 50 kilos, on a habité chaîne Ado Liambon, il y a Mboka aussi. Merci beaucoup à mon boss JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas. Merci à Julien la montage. Merci à Ado Senga. Merci à maman Nelly Michel, la présidente. Merci beaucoup à mon confrère Amiral Tchamala, des signes de la presse congolaise. Tout ça, comme ça, la Congo Vité, ça, la bien. Et bien, tout le monde, bien, lève-le-moi fort. Karine Moko du courage. Big up. On se retrouve prochainement. Bye bye. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique ya bien, Rolanda musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apousa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check.